suka na bango elingi kokoka azane papier. Baki senga yoko zuwa yolo baki luka yoko mona yobetaka ngaina kofungola bikuke ya mboka oyo ya Nzambe bikisinanga mwana ya Nzambe na yepai nayo na mai na miso sanga mwana nayo na kombo nayo nyoso ekosila yolo baki senga yoko zuwa yolo baki luka yoko mona yobetaka ngaina kofungola bikuke ya mboka oyo ya Nzambe. Na pasi na motema kasi toloba nini moyenge beni mosanto mobikisi ya mabota mobondisi ya mabota olobaki tokobota matokokufa kasi na ngonga oyo Nzambe na tondi yo kaka kotonda po ete olobi na circonstance nyonso topambola yo tika kombola yo ekumbama mosanto na Israel pesa biso makasi ya molimo ya nzoto mpe ya kosala mosala na yo zala kati na biso bange na lola bakampo tout entour na biso na mosala tozosala ya République démocratique du Congo na musala oto ndima koloba solo po ete yondo zali solo ebele ya bato balingi koboma ebele ya bato bazali kochola ebele ya bato bazali kofinga kasi mokeli na biso mokeli ya République démocratique du Congo tobeleli yo osala na mois oya novembre tobeleli yo talisa biso nzela nini tokende na mois oya novembre po ete tosikola ekolo Congo po ete tolongwa kati na makambo mabe po ete tolongwa kati na bilobela po ete tolongwa kati na kobanga pesa biso makasi opesaki na Mardoché batie mobeko bango bazalaki na mboka ya bapaya bazalaki na makila ya lolenge nini pesa biso makasi opesaki na Esther alobi na confronter roi ata benga ite na ndimi soki na kokufa la kufa me nakutana na ye po na sikola ekolo na ngai Nzambe ya Simoki Mbangu Nzambe ya Mama Kipavita Nzambe ya Jean Dédié Mwambika di Mamulaya Nzambe ya Pasteur Didier Lompinga Nzambe ya la gloire de l'Éternel Nzambe yokosaka te pesa makasi na Prince Penge makasi na Jules Mutoto makasi na Kinge Mukolo Congo makasi na Nico Mayengele makasi na Dosta makasi na ngai Océan de la Presse sunga biso Nzambe pe fungola biso miso po ete tomona solo tambwisa biso na nzela ya sembo pola kosikola ekolo oyo Nzambe langa batela moko la moko bisika zali pe bondisa mitema oyo ezali kolela lokola ngala ngonga oyo bande ko balandi émission tolobela mboka Congo la pesi bilombote esika nyonso ezwami bino petika ete kimi ya Nzambe tata eingela o mabota mabino mbote ya koluta na bana mfuluzi ingeta na bino nyonso matondo yenge bandeko awa nde to analizaka ensemble biso na bino awa nde to fingaka awa nde botolaka awa nde bolobaka bilobela me biso na bandeko ba congolais na bazairois toyaka ko analyser ensemble bandeko tango ko finga kaya solo tango ko lobalobaka ya solo kasi mobuki lokutai na ndoki bali moto moko oyebaka misala ya moto ya ndoki ezali kosuka boni bandeko
To s'abonner massivement na Océan du Congo pambate awande tozali koloba solo. Pe bo s'abonner massivement na CNT live pali pasalanga ino mon envolosi. Parce que Kinshasa sera la capitale du Congo central. Je vais ramener le Congo central de Matadi à Kinshasa. Celui qui bougera, il va suivre Tshisekedi au monde de mort. Je le jure, Sana Kumara, Osiris, Kudimaru, Maître Jésus, Ramakrishna. J'ai divisé la République démocratique du Congo en deux. La République du Lualaba ou les Lubumbashi, capitale Lubumbashi, et la République du Congo central ou les Zabatistes, capitale Kinshasa. Vous me connaissez? Je suis un ancêtre divinisé comme vous me connaissez? C'est tout. D'ici 2 semaines, ceux qui vont résister, je vais frapper. Je vous préviens, je vais frapper. D'ici 2 semaines et demie. Je donne 2 semaines et demie. Benda qui vient de Kwaou. Après 2 semaines et demie. Bandeko balandi vraiment bolandanga la bokebi na bokebi pambate na kozala penza molaite. Kasi ba video inso oyo bakochela bino. Yangonde eloba bolandi bino moko yamboto kota la mama na likambo bolandi video ya ni mwana nsemi nini tata wala zali koloba botala bato babolole ya République démocratique du Congo botala bato bazangi ta sens me bato wala balila bato bayike boye o bazali koyokela ba botala bato na lokuta lokola bani mwana nsemi botala batata ya ndoki lokola bani mwana nsemi o bazali koloka ekolo Congo na ba maloba la bango ya bolole o ezangi mayele soki tolobi boye bandoki balobi baboma biso baoma bato bawolio ne mwana nsemi asali ba bez baike la République démocratique du Congo azwi milimo mabato ba République démocratique du Congo ba soutenir yende bolobaka la lokota eli falase ba pesi maboko komona na ene mwana nsemi akangi monoko po balakaki e poste lokola moto wa bango politika namba sakala kala milimo ya bango ba pesi e poste te tala bilobela ene mwana nsemi bilo moko bolandi yango lolenge kani yepe azali ko participer na balkanisation ya République démocratique du Congo moto ya boazali moto bo lapide te moto ya boazali moto bo yokaye ata moke tala mabe ya congolais bato bazali ko mabango na bozoba tala bato wala nde bango balingi biso to yekolo basolo tala biso nde baza ko tuka ko finga ko tola ko lobata makambo biso to yebite kasi to yebi ete nzela ya monene na nzela ya moke biso to ponika kanzela wana ya nzube ya kaka po lobi nango to kile komona bolamu nde yangwana atana pase ezali kokoma atana ngonga oyo tozali kolela kasi ngala lobi na bele totikali kaka la sanza moko to ulankimo to loba bona ne po ete kongole lokola lia kamala mote akolia soso akolia biloko ya mistura akobosa na pasi boye kasi ngai na lobi natika bakufi balela bango moko. Oh Dieu tout puissant, donne-moi la force. Naya konganga po ete lazali kotala bato bazali kobenga lazali koyoka pasi talobi mokili o Congo to komi bazoba babelole ya kolandaka banyama lokola bani mwana nsemi bande ko la kochela bilo video ya mibale toko sole longola ba video wana bozali kolanda bino moko video ya tata mokonzi ekolo maloba nini Félix alobaka tango azali koya akati etumba ya biso Félix alobi boy Kabila azali papier na sima
na papier bokobanga nani bango balobi tokobanga sima kasi papier nde tokozikisa tokotumba kasi tala maloba ya lokuta Félix amitali alobaki solo ke esengeli na bino peuple bolongwa la kobanga bandeko balanti mbombalila kobotema sanduku te alobi bolongwa na kobanga eloko ezali kosala peuple congolais ezali kobanga apesaki bino mpifo ya koloba ete peuple congolais bino nde botombolaka ongala bengaka bino balançoire baye bo balancer bango bo bwaki bango likolo tango bakitela sama bele ba wanga libino metala peuple wana ndenga zali motola lokuta tala Félix oyo ye moko alobaki tolongola kobanga po ete Kabila tokoboma ye po ete Polite Kanambe azali nyama ya kofina bokolanda video ya maloba ya Félix kasi Félix akomi mitelengano katanga Kabila akomi kosala kofina ye bolanda video maloba ya Félix suka na bango elingi kokoka. C'est pour cela que esengeli bolemba te. Ennemi na biso monene na minute oyo ezali bobangi. Na yoki bamusu baobi Kabila te. Kabila azane papier. Général alobi pouvoir ya bana mike eloko ezali kosala biso ezali kobanga eza kati na biso yango wana toza kokoka kotelemela ete po entre papier na ciment eloko nini eza facile ya kokatisa voilà yango na bila bino aza papier mais lokola abimisi manzaka abimisi mino akopal eza kobangisa bino mais biso tozali wana en tant que leader pona koyebisa bino ke boza na droit ya kobanga te po likambo boza kosala ezali na badroit na bino peuple congolais souverain primaire bino mutu bosalaka mpe bokitisaka botombolaka bokitisi eza bino boboyaka mutu ata individu moko te ata tondi mandoki atondi mbongo aya kokosa bino azwa badroit na bino wana bandeko bolandi video yo ya Félix Tshisekedi tata mokonzi ya Congo na bokebi malamu na malobalobaki la peuple congolais est-ce que lelo yo tokoti la mois ya novembre maloba na mali koko kisama to analyser ensemble le kola batla mayele est-ce que Félix azali ko fina Kabila to pe Kabila azali ko fina Félix pasi azali ko sala ngai nini bande ko balante bokolo ezali ko ya Kabila akopesa ya ye meeting na mois ya novembre oyo tokoti Kabila ko teleme pona koloba lekolo Congo bande ko balanti toloba lokola batula mayele botika kofinga mafingo esalaka eloko te ndeko langa yo kofinga oloba ko kofinga pola nini Kabila zonga lisuko pesa meeting Kabila telema na kitambo aloba peuple congolais pebo yebwe boyoki Kabila zali koloba nzamba lola peuple congolais utala matière nini bandeko tolandela no video ya bato oyo bakufeli na mbanza ngungu maya miso ekotanga ngai océan pasi ya kokufela liwo ezalaka nde pasi boye
oyo eloba te héritier atokufeli atolela okolela kaka po ete ozomona ezali douleur amère à boire séparation ya libela la libela ndeko toliaki na ye tozalaki na ye lelo tozokabwana. Félix Tshisekedi tata mokonzi ekolo Congo akendaki na mbanza ngungu la lombango atali bandeko aleli na bango elongo motema ya pasi ye pa kufela ba oyo bazalaki na mwa bakaya bakobukana kozoka baevakiwe bango kasi bibembe bikatanaki mitu bibembe misalaki ya lolenge na lolenge mitikali na mbanza ngungu na bakolo bibembe. Kasi tata mokonzi ya ekolo Bilaka Félix Bilaka Bilaka Chilombo Bilaka. Bolanda video ya bandeko bazali kolela bazeli tata mokonzi uta lendi te tata mokonzi ali likolo na pepo bato balembi baluki mwandenge ya kozonga na nzala la bisika ya kosukola te mikolo pe mai na lotiliki ya likokende badongi baye kolela tata mokonzi okokosa ta bato bakufi okamawa makosaka ebembe te bakosaka yango te bahonoraka yango ebembe batombolaka yango tata batombolaka moweyi bopesa esika ya malamu ya kovanda. Oh Yesu na ngai bolanda bino moko mabota ya bato bakufaki na mbanza ngungu ndenge bazali koloba. Mama Anne Makila nazali ngai mama Anne Makila nazali koloba na kufelaki leki na nga fami Makila kalasi nazali koloba papa kaka ndenge bango balobi tozalaki na mbanza ngungu lendi le 21 papa oyalaki wana olelaki na biso oyokaki paso biso ozalaki koyoka otali ba o babikaki o bazalaki na bapapasi na bapota na bamoto olobi nazomema bango na Kisasa ope bakufaki olobi na biso ke mercredi nakotia bakamion mosusu ekomema bakor mosusu ememi bino tokoya na kunda bandeko na honneur papa tozeli tozali kolala na mbanza ngungu banda lendi wana libanda ti vendredi ya kolia eza te esika kosukula eza te pasi na pasi ndenge tozongaki vendredi na bandako lelo tokomi 11 jours ekoki bandeko bazokundama te na biso bato mwini bato bazosala te o bakufeli basi nani basokoli bango te bakele kosala mosala o bakufeli mibali mpe ndenge moko papa bana klase bazokota te tovwanisi bamatanga na ndako mbongo wapi tokolelisila bato mobulu na mobulu pasi na pasi papa yango wana tolobi boye soki bomoni bokipe biso te batambandango bazongisa kaka ata bibembe na biso eza na biloko te eza na nini te tokoyokana kaka biso moko tokunda yango soki omoni okokoka nzambe papa kokisila biso makambo olobaki wana papa tokosepela kokisila biso makambo olobaki na nzana likambo te papa ndila bokebi lolenge batola bazali kolela nga pe lazali kolela la bango elongo boni ata bino moko bongo boye bokofinga nini bandeko langa bokofinga kapo bo bato mitema mabebilo bokufela te boyebi pasi ya liwa te mobembo ezali liwa te kasi pasi nde ya kokufa alipela kati la makambo kasi na lobi tikala loba na mikanga yanga motema lokola Yesu Kristo amikanga lokola fumuki mbangu lokola mpapa ki mama ki mpavita ngai na lobela baninga mususu oyo bakoyi kozwa ata moto akosunga bango te ngai kilama ya li plus 49 jende talotaki etumba ya soleil kisaleko bandeko bolanda video ya suka po ete tolobana ezali bongo video yaba ex-gouverneur oyo premier ministre Ilunkamba abengisaki makambo esalamaka na Congo toza lokola la libante kilame la libante kane konto toza lokola na liba
batamboli babengani premier ministre mais ilunga bakokoka te tobengana ye te bapeuple congolais bapeuple soto kutala bonwa mama Jawa assalamu alaikum Anita ifoku yo moto pope ya famille tobengana bato wana la humble servante mama Dele mama Mokonzi ba ndeko nanga Kinshasa mbote mingi na bino touti et pas mokonzi ya gouvernement et pas papa Ilunga abengisaki biso kutoko kama dobi me biso sototiki bebonga mais mokonzi ya gouvernement alinga solo na biso nini toye azana souci ayeba province na province ba priorité za nini o biso totiki salamité net nga na Kinshasa na oyeka soni te ba priorité assainissement pour assainissement ko finga fulu boye ezelo muke me ko yeba modindo a problème 10 000 tonnes o ba kino ba bimisaka ndenge ndeko nga lancer opération Bopeto so mo solo elandité elo mo ko sala mate il faut repérer ça. Net, par exemple, expérience dans le bélier, 10 000 tonnes de déchets par jour, ils en ont besoin bon. Moninga Otuele à lobby peu aye, maman Oti Guado à lobby aye, ainsi de suite, Moutaki Sangani pas à la chopo. Donc, à l'inga zwana no ba priorité to koka ki ko sala te biso ba tu tuana. Azala nango ayo kapé baninga na biso bo bazana kati ya musala soki conférence de gouverneur de Salami Congo keni liboso bana kisa to sepeli po na ndenge mokonzi ya gouvernement lobi makamu nyonso esala magana ba bureau climatisé Kinshasa te il faut kanisa pe ba secteur ba territoire ya mboka nyonso ya Congo. Donc, ezali te que Kinshasa oya bino ville, non. Kinshasa na ndenge ya gouvernement central, pour ba bureau gouvernement central, nyonso ezali awa. Congo eza gouvernement central, te na ba bureau na ye climatisé. Bazo ape ba sac, ba ke no fana na sakani, ba travailler, ba kende na Idiofa, ba kende na Beni, ba ke no fana kuna. Ba ye ba penza ba pasio sa kuna, comme ça, ba décision solo et ba nobima, pour ba Congolais nyonso ba sepela. Donc biso toza laboratoire ezate ke ba cheki biso ne bonga to sali to yebi makambu to fanda na ngona bandako ye a besoin ya kozwa akoyeba nini yango ba Congolais ba nango besoin na ba province nyonso voilà tina to yake pa mokonza mboka to bimi peza na esengo makasi mbuta koloba bolole mosusu bandeko pe batelemi te balobi babengaki biso po feshe po biso ministre tu premier ministre tu na biso premier ministre ya bolole bato bakoki te balemi solomi ya leta bwe basali makambo mabe yoko benga tala kasi gouvernement ya Félix nde yangwana bandeko balandi totala Congo boete na suka awa yambola sukisa ayiba mwa minita koyiba bokotala video ya bato ya badolite la bambulu ebetaki lolenge bazindi lolenge bato bazangi bisika ya kovanda lolenge bato batelengani na province kuna bakochela bino yango na suka po ete botala lolenge gouverneur azali kolela po ete basunga bato wana ekolo nini oyo etonda minere etonda nkita alila makambo ya lolenge ya kitoko oyo bato mosusu bazali ko se servir na yango kasi peuple congolais ye moko retour eloko te ngai na bino to analyser bobo mesene bokoma mafinga la bilo likambo te to seto mesana nango bokoma oyo bokoyi kokoma na tangaka ndeko nyonso bolobaka na tangaka kasi ngala bino
tokotala nani nde alobaka solo nga nazaka asinzili soki mabe ezali napusa liboso na bilo mpola koyebisa bino soki ezali te la kolala kasi makambo nyonso botali wala ezali koleka la République démocratique du Congo plutôt bolole nani makambo ezali koleka penza na République démocratique du Congo bolole nani peuple congolais fungola misola yo lamuka telema longwa sima ya ba leader politique okokufa. Les leaders politiques balila ba moyen na bango bazokene mibembo bala bango batangaka na mpoto batangaka awa te bino boza konyokwa maloba yo c'est de la presse congolaise nakei botika la malamu to analyser lokola bato la mayele to ebani to kosala na mikolo mizali koya sinote tete wala bolobaka ekosala matera bolobaka la nzela ya pongi maloba bolobaka kabila kozonga te baronde bakozonga te bolobaka bilobela tokotuna na mikolo mezali koya soki to simbali liboko la liboko te poto bengana ekebe oyo ya Hippolyte Kanambe poto sala e mabele la République démocratique du Congo tango bino boli komelisa e mabele to alina bino awa boni sisala ngambimbo ofuleja la kinde toko siso jabino pamba te boali koloba te na koyeba te la moto na diplomatie alite nini boko sala tata mokonzi ekolo na 9 mois plus de 26 voyages résultat lango fiasco lelo azakula soki la Afrique soki la boka nini lobo kuna koyaka kopesa mbote ya muke na Congo azongi na France po akende komilengele misolo oyo bolobaki na konsekansi bokomona te soki misolo eza kotambola te soki akokoma Berlin te soki akoya la France te mosala na ye corruption tika nzambe ya lola amona bino. Merci na Kabuya l'homme puissant azaki la sima ya caméra l'imbattable l'incontournable on ne change pas l'équipe qui gagne na coordination ya yeme l'homme et l'homme c'est toujours Kabuya l'homme puissant na monteur ya na montage plutôt ya Didier fils de l'homme Mobala Mokuse o alekinta banelengi. Merci na Pape J directeur à recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Pare Bemiso Banga. Merci na la reine Queen na Mokitene Florence Matondomido Innocent Soboli Potiolo. Merci Nzambe Akosunga Océan du Congo en deuil Bokolanda en direct Matanga Negeneza ko déroulé. Que Dieu bénisse le Congo. Vive la République démocratique du Congo. Vive les Zaïre. Vive le Zaïre. Qu'il a mépris ses 49 pour qu'il le connaisse en pécado. Merci na Gino Loswa. Merci na yo. Cheme Beyamona Maele. Merci na Bilonyo Sobolinga Kosea di Congo. Na Oebilo Bolinga Kate. Tikanzambe ya Congo. Abate la biso. Bye.